Bonjour, bonsoir, très chers internautes de partout. Bonjour, Nabiso. Nangonga o na Fimbu News. Babi RTNC 13 ya YouTube Nyonso. C'est la vôtre Lisiana Kangouma 3 fois la kinda le feu. Balobi moi naza o atambula na sima makolo papa na ye quoi. Donc la idéologie toujours avait na ken pe na Makizembe. Toza wapi toza na kati ya stade de martyr. Nde balobi today is today. Lelo ne concert ya héritier Watanabe moto na tembe tour de contrôle. Balobi déjà biso tozala toujours wana en avance, trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto quoi. Donc toza déjà wana pona roya ko pesa bino ba image à temps et à l'heure. Toza déjà wana bato bazo déjà kokota makongi mizwa kuna ba mona déjà parade ba policier ndenge zo salema. En tout cas mise en place déjà eza wana. Vous avez toujours branché, connecté, il y a déjà des gens qui sont en train de faire leurs entrées. Tout déjà, bazokota déjà. Makongimbi, zula ba internet so ya Fimbu News, ba mona déjà. Tout le monde peut bandi reçoit mibali baza. Ah, to pesa ngombote bonjour. Bonjour. Kombo nani? Kombo Glody. Tu es à Costoniga ga motona tembe Gogan héritier. Na histoire lelo ya première fois beta na martyr. OK. Tu ka musique malamu. Badasa malamu, ni za héritier ba nini do to soutenir vraiment 100% martyr otonda. Olobi? Martyr otonda to na sike to otonda ça bon. Pour ne tu na martyr le 25 à le boy, tu na bien onja te, o suma na zigida ba pese onja, ozu bien, eza bien bon te, eza bien o kabiate, eza bien do payer do suppose 2500, ozu bien na o, ko sad. Donc c'est qui tango assuré tout ça na bien eza. Ya te ba concert na ba onja na. Mais boya boka musique malamu, no se na bien. Na lobi yo faut pas ko tala bondengo zo mone. Est-ce que stade de martyr ko tonda? E otonda nango. Le to ale 27 otonda sango, tout assuré. Ok déjà déjà quand tu as déjà deux et autonome toi c'est autonome ce qu'on a tout nous a qui na concert il a fallu poupa bon tu n'as rien à concert il y a le 30 juin le 30 juin mais ça qui déjà ROO a déjà mis sur 12h23 tu es déjà na déjà na ba Willery awa ezaki déjà embouteillage ba tout plein na mulongo mbeti ROO tozomona évolution awa ba fura porter à Willery ka au moins en plus le ils les 25 jours à fête tu ba kena ba prière ba bimaka ko tema ba famille za ga journée za ga ba bon toi c'est que tu boya donc tu vas 18h 17h wana eza concert tous les concerts comme bananga 18h ga do ba tu boya bonga ga toi si et tout dans porte fonga mika ya Willery te me porte nyonso te na moi parce que Willery mutza fonga ga Willery ga so te ba tuso ba ko ta ga Willery ga ah nga ka se ba fonga ba porte belé yango zo mona bato baza mukie koto yo tanto ba ko te na ba entrée mususu kuna ba fonga te ga Willery mutza bato nyonso ka to mona bango na kaka de mais bato baza mona ka déjà bato baza na kati na kati ah d'accord. Ok, tous on taper tous les images déjà na kati. On est déjà là na kati à stade de martyr. Donc bah entrer déjà et aux salles ma petit à petit. Donc nous sommes toujours là pour vous donner les images à temps et à l'heure. Bonjour. Bonjour madame. Comment nani? Mayemba Jordan. Mayemba Jordan. Yo poye concert. Toye concert ya Wata le Goga. OK. Motona tembe. Toye concert à Wata héritier Watanabe tout de contrôle. Mais c'est le chanteur. Akola qui s'est lelo venait que chanter na yemaka. To mobiliser biso tout bana kitambo toye. Nga zana ba yenge na quartier du Sala. Toye pas mais c'est le chanteur to ka ndule to sepela ta le 25 décembre tombé anniversaire des rois de la forêt. On a le bien wana événement le tout monde. Na bindenge yo zo monela moina nous sécurité ndenge. Sécurité kitoko ça va peine ba mobiliser à l'aise tout ça kitoko ko banda triomphal si to comme la Willery à l'aise. On a tali ndengo zo mona na entrée bato bazo kota déjà poti siko to mona vraiment mouvement bato ezate te erzana anguya me kozana ngo oto na midi bato bina nga utiti na kitina na station bandal ebele bazo ya sima na ngai bazo ya bini donc oloba nini pona Wata moi moko pona concert azo beta d'ici là tout de contrôle biso ba fine na yo spiritas toujours beta nous le open no santo pe se vénotique événement na kin biso bana kitambo to soutenir yo to koyoka ndule ba ressentir ça non moi eloko moi héritier oyo linga makasi balinga makasi zela to bo oza spiritas te ntomo le bo sana ntomo linga mi zela ata gombela gombo ebite
un peu évité. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comme Aristote. Aristote, fan du wapi. Avant na komina monga fula. Yo pe spiritas. Oui, oui. Bon, koye awa, oye pour un concert hérité, je pense. Ah, na pour un concert hérité. Donc, nous avons une entrée sécurité, on trouve un de sécurité pendant que tout robo ça peut chombo na kiti po zongi po chombo na. Au lobby? Robo ça peut chombo pendant kata stade bo zongi po chombo sécurité que tout confort likunje zana la police zana. Dans la caméra. Au lobby ko bossa na chombo, so bossa chombo c'est que batu ba rozala mingi te po yo ko bossa le lokolo mutalo po tso baza play tondi, o ko bossa le mutalo rozwa. Te mutalo zwa te sécurité zana pendant tango koti na stade ovandi na ba couloir sécurité zana policier zana likunji pa zana. Wotika pe chombo mettre zana telelo bimpe libando sombi moi jo zongi po chombo nao. Likunji ni lo ba likunji protège o PDG Bubuli yondela. Oh Argentine ngobila. Ah OK. Si comment nous le va pour héritier Watanabe pour un concert ou azo beta d'ici là. Donc pour héritier Watanabe to c'est la kaka ngongwe beta total concert de le après ça. To c'est plan héritier pour ebi ko yemba we razana. Bana mais ah we pas ça il est invité. Invité bien bon compter plus sur ba wera quoi. Te pour na wera te to binde we razana take papa na ende as invité héritier Wata. Tous les personnes baillent concert banda. Salamu eloko mo mbangu bato film ba internet film na film ba CP. Chérie na ngala linga kaya na tina. On a mérité. OK, bonjour. Bonjour. Comment nani? Comment on a Milor? Milor, ça va? Ça va bien. Oh, tu communes nini? Tu depuis Kisenso. Kisenso? Makongimbi. Elle vient de passeport rouge. Babi passeport rouge Augusto Navarrose. Il y a outil Kisenso. Donc outil Kisenso est car pour na koyoka héritier Watanabe. Pour na koyoka moto na tembe. Et pour artiste préféré na ngai on a habité et singaka fona zala. Ozala kaka. Donc nous moneli sécurité banda na entrée kuna ti okoma awa omoni ono ndeni. Sécurité à ma casa, ça t'a plus de 5 personnes va fuir en mal. Na balonga ko ba chenette na mabo ba chinga ka montre. Et ça lui bien. Et ça non a bien rapport à l'artiste et à la bande. Donc yo moi vraiment que héritier Watanabe ba otombi ce stade. Pour la on sur automne je ne sais pas encore non c'est total la main là sur automne. Non sur automne ça. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Apandisang. OK, comment nani? Abed où tu wapi? Na uti na komina Lemba. Komina Lemba. La team Wata Lemba ya ngona na. Makongi mbenda vraiment babi o baza la team Wata ya Lemba quoi. Tu es tout temps va pina. Nega do lobayi. Dans ma pino ça sérieux. Oh, bon mon a de libana na ba tumsu azana na ba koti de. Makongi mzo pe mettre ninja pe to moni wana déjà mise en place déjà ya rolobelate quoi. OK. Binomo bo mona sécurité ezana na ba te be ba banda e to ndakaka. Ba biso ti maboko na biso na biso etoni de wakata biso maboko. Ya solo wana. Ba biso ti maboko na biso je. Marié. Oh, ba biso to ti ba mbongo to ti ba maboko na biso. Moral minuku. Nabasi. Oh, na ebisa yo to parler na babasi. Et puis okatelo ye. Quand somo tena bona risquer. Donc fera étonner. Na risquer donc faut ton nakaka et puis ya stade ofele de binomo boyebi. Bozalaka na o bango ba betaka na o biso. Binomo bo mona. Yo ramuta polémique. Te binomo boyebi bo mona tende ba biete. Est-ce que biso abakabi onga? Yo moyi mamba onga. Menkoyeza. Biso udana ba base mais to su ba bio fele te to so ba biye. Mais biso dana ba base. Binomo boyebi makambo ne kenda boyebi pe bana bakabe ba biye bana bakota ko fele. Et puis c'est qui on a un concert ba on a qui on a concert to leka. Te na yaje. Te ozala. Ata ko to na leka te. Na yebisa. Ozala. Na leka te. Na concert wenge yo yate. Te na concert wenge wenge wana bakoko na. Concert lo bela wenge yo ke wana. Ngala kasi ya ba lot la biso ligament mabele. On parler na biso betango ba 3 fois. D'accord, merci à Sepeli. On va chercher une dame. On est là, les dames et messieurs. Ah non, ok, bonjour. Tu es libre de base tout ça la parité. C'est vrai. Bonne santé. Ça va. Yo pe spiritas. Waru ya tongo. Uzanani? Waru ya tongo. Kuganga te lo ba. Mama na libre. Tuweka utala. Démocratie. Bangonde te. État de droit. Bangonde tembe. Bangonde tembe la vaille. Mais on est qu'à soutenir non? Na yotala. Na yotala piaka. 14h déjà piaka. Makongi. D'accord.
Bon, kota kasi. Kasi. C'est moi li lobata pour na moi encouragement. Encouragement zaki wata abeta na ye. Abeta na ye. Bon. Guide ya sasa la musala na ye. Toros. Yo le bio yo tala mpiaka. Mais oyebi ke do koti o bakisi déjà fait. Kozonga ndako na ye kana ta piaka. Piaka. Okoti déjà katiti. Non, tena okota kala. Ya piaka. Yo ngolo ba bino ero zala déjà. Ero bato bakufaki déjà. Ero bato bakufaki. To bomai déjà 11 personnes ero. Whisky wishia. Biso pena ero bato bakufaki. Plein déjà craqué. Popo. Ya la baille. Toros. Au moins là il lobi na Bidjati. A craqué. Ça fait la gaille. Pardon? Bonjour, bonjour. Bonjour, Yaya, bonjour. Kombo nani? Kombo nanga Eric Olenga. Eric Olenga. Ouais. Yo pe spiritas. Bon, ouais, nga pe spiritas. Naza mtu manyema na yaki pona concert à Wata. Ah bon? Ouais. Ma de maniema jusqu'à Kinshasa. Ouais, biso toza bato a tembe. Donc toye to futi billet, toye po total à Wata na concert à live na Stade Martyrs. Eh papa là je patron de Besingombe. Zo Ramakambo. Le papa devant le donner fi wabelo. Naki Mukoko, Clara Masamba. Marameza Roinda. Vraiment. Au seul non voyage ndeni. Bon, na sala qui voyage du fait que tozo qui programme que Wata azana concert lelo. Il fallait que biso ba oyo tolingaka Wata na Manyema. Toya toko Kinshasa to mimonela na miso veut dire événement nyonso tozala awa. Nde yango toza jusque là na Kinshasa bientôt na osala entrer na Katia stade nata la concert. Mais na sepeli na sécurité za kitoko. Sécurité za bien to koti inquiétude des alagité donc ba contrôle les olega bien en tout cas batu oyo bazola na biso na minute oyo soki baza na parler baya en tout cas naza sûr que concert et les ganango bien sécurité za impeccable félicitations vraiment na ba organisateur na ndenge basali. Vous êtes sûr que stade de Martin Nzungwa munene rotonda. Mama nga naza na minga kolobate biso toza batu na tembe tala kaka Wata mwana maison mère biso toza esprit wenge. Donc esprit wenge stade lelo na boy ba polémique bino mo bomona. Batu baza ebele bazo kota sécurité en tout cas ça musala na très bien. Moi pour na héritier Watanabe, moi pour na stade de Martin Zobeta tout à l'heure. En tout cas lelo biso toye poto yo ka chant. Toye to ka banzembu biso toza bato te ba plaja toye Wata koyemba lelo ya kosakana te. Biso mamba ba plaja awa. Ouais donc biso toye koyoka ndule, toye koyoka ba chanson. Bino moko bokomona donc toye toyoka la bonne musique. Merci. Auguste Navarroze, le passeport rouge. Je te salue depuis. Auguste Navarroze, nazo sous spiritas mususu. Bonjour. Bonjour Tantine, ça va? Oui, ça va bien, merci et toi? Comme si chez toi ça va pas. Non, ça va bien, on est là, ça va. Gogan. Le nom c'est qui? Gogan Christian 7. Christian 7 Gogan. Gogan mutuna tembe. Biso to ba oneni. Bana la team. Ah oui. On est sangwa. Ya makasi Gogan. Pourga. Té. C'est fantastique. Toi la biso te ko etonda. Mais toi beta na musique. Donc yo etonda te. Toi beta musique. Toi ah mingongo ekauka. Musique. Musique nde etonda te. Tokobeta musique. Toche. Mais moi so bangi te ba ko yiba. Et l'autre côté. Sécuriser. La bonne musique. Ah musique est responsable. Tu commini. Nga uti nchili na capital nchili na changu. Nga uti se. Yo tinzela poto. Na uti nzela poto. Marti to chamba pine to ke nango changu. To nango changu. Na ebisaki bango. Oyo eza musique ba responsable. Papa lobaki mwana kende. Olobi? Mutu akufa te. Mutu akufa soutenir. Mutu akufa te. Ah to beta musique. Tu fais allusion à quoi? Papa maman. Mais biso mobimba. Kuna balobi il paraît ba yarion ba nani ba ngana yebite. Eloko te awa. La team nde makambo. Biso awa la team Wata. Biso awa la team to boy ba conquérant wana. Ote bango boyo ote bango. Na moni wa associer photo ya héritier na ya papa, ça veut dire quoi? Na comparer kana papa. Vous comparez na papa. Adversaire nega papa. Adversaire nega papa. Papa kaka. Bango yo sauter papa kaka. Ah ça on papa engama. Merci. On est là. On continue. Il y a du monde qui sont en train d'entrer. Donc, on est là pour hériter Watanabe moto na tembela pulga. Babi lelo bazo chasta de martyr ba pine quoi. Donc, to soit pe bien la biso moko za kuna bozela.
Hein? Tu sais Mayoulou, Christian Mayoulou, la personne bino bambote. Déjà 7 mois. OK. On a le bien bino que non de Romolingami. Maman mi ekero lo baki longoli semi ya muto na 5 ans de prison. Qui sont déjà na semi na ngam na seda qui est héritier patron nga a meme poto liboso na nga poto garder bolingo. Olobini ni? Ya. Na peut-être na buko na minu ou bien na lesbienne ou bien comment. Qui sont déjà azani? Na lobi boye na sengi na l'état nyonso monde tse. Boso na kisinjo na bino. Ana semi na nga 7 mois. Donc on a bête c'est leader nyonso ko to kisinjo ka. Soki alongoli semi na nga na porter plainte. Kisinjo kana semi. Place nyonso kisinjo ka osala. Yaya ana semi na nga c'est leader wana longoli semi. Zema mutu baboka ngote ya makila nanga. Ya pardon na bisi minute ma pardon. Pardon bena pardon. Azok c'est nanga semi na ngai. Azok c'est nanga semi na ngai. Bike mamozolo ba na bino. Je m'appelle Kisinjo na ole la semi na ngai. Makila nanga. Na ole la makila nanga. Ba reporter plainte, bike ba reporter plainte. Oui, na lobby hein. Mais to ko sala test. Test na semi. A décidé à lobby que non. Ce gars te fait te bête conseil vidé na yete par rapport à mbiobi na mbiaba o na olongolango yango siko na lobby mama mi ekero alobi la biso bongo longo lycée mi 5 ans de prison première maman première dame maman Olive Lembe alobaka yango longo lycée 5 ans de prison ex ya merci pour bête musique intelligence Kisinjora zongselanga semi mutu nyuso oyo kozwa Kisinjora no kese na ye soki semi na ngai ya porter parole ekite sap emonani te na porter plainte tout sur la même Xavier na lobi boy to sur na mwa muke to moni ana kati stade de martyr car répondre à soutien héritier Watanabe. Oui, si. Ça cardinal, muta ça livre. Oui bien cardinal du s'appelle Manke Bembe Sumbi. Yo mone Bembe ba Sumbi ba ko sur longo deux fois. Ba sur deux fois et keka bongo. Yalo wa famille Manuel est présent. Oh nini ngaye Manuel abimi. Ba bengo wa responsable ayebo. O moni ke nonde ça. Omonika bamba Kisinjora ndenga kufa wana asumbi na kata se na cercueil donc moyen ezate ba bengi famille lobité et keka bongo bo mema cercueil bi mema te oko mema cercueil musu bembe sumbi yango déjà abi vie ndeyo mone stade de martyr façon bato ba okota stade eton yaya héritier Watanabe omoni soto ebisa bino ndeke atonga zala lititi moko loba na ngata ndenge bato bazo matakuna tala kuna ndenge bato yo moko zo mona te o balati batenio baba nziete biso nde totelemi atoza banzete estade kotonda plainte na suka mais na oreketeka bato baoya 17h po biso otie etonda te toza wana on s'en fout des héritiers kobeta concert et puis concert gati na yeko na ngana loba na bino héritier ayo kobeta concert pas présenter mwana te héritier na te bouclier te le héritier aye a beti concert a présenter ba musicien na ye est-ce que tu as ba héritier pas présenter mwana te wala zo sala lision nani te lision c'est veut dire ba tumsu ba présenter pe to ko ba pe tamsu sa père tamsu mwasi tamsu mwana parce que ba tumsu tu ba ye beta concert ba to yo tambola na bango oyo voyage na bango tango tambola na bango il faut présenter bango mokili yebaka bango soki oza ba musicien ozo présenter bango te eza déjà mabe oza la malédiction de divorce bando bota pamba Tanzanie au Sainte France au Sainte ouais donc c'est que toi même moral ndongo moneli sécurité ba organisation façon moneli maramunoso moi liloba pona maramunoso zo mona bon na nyonso vraiment na moni penda félicitations héritier organisation la biso ya sécurité ba croix rouge ba ambulance ba policier tala ka nyama zawana o comprendre donc ba policier penda toza la sécurité même morale mutabanga te ata maman oboti mwana lelo na maternité moni koza besoin héritier yaka na mona maternité oza la même morale parce que sécurité eza même morale de komolingami bay to mona na kati. Merci beaucoup on est toujours là on va prendre le Maître Ninja. Maman na kosilika parce que na sombi billet
nasomi ebandi nanu kote na utoso mabiye nakomi na total ya kitambo nga aza kitambo na bangala nakuti nanu bango moko bakambi so baoteka wana bazokritike babiye ya wata na place balakisa bato babiye bazolobake botala babiye bokotula babongi batia babiye sika pompisi azoteka batiki babiye na kati mutu moya yeba eza te deuxièmement toye nakoti naza na biye yango na loboko naza na mosusu ya réserve yango nakoti na stade partout na porte nyonso mpo nakota na kati bazosenga ngai so napesa 3000 francs au juste yango wana soki tembe tokende baza wana sécurité mobimba wana babimisi biso bazobimisa bato soko telemi bato bazobima papa VIP eza wa biso tozokota boye atokoti na 13 atokoti wapi bazoboya banditi likolo osilika nanu te kalise kalime nanu malembe nato okende ine ngana yo nakotisa yo olakisa biyo omona ke bakosengo eloko te soki nakolinga yango nayebi te mpo bakobanga bino media boye bakopermettre na si présence na no bakobanga bakotinga bongo na absence na bino oyo bazobimisa wana siko yebisanga ça va bonjour Tembe oui tu communiques comment oui je suis de Yolo Dallas place Masalanga Gims Azala Olobi oui place Masalanga Gims Azala Yolo Gims master na yo oui mais Masalanga mais oui pourquoi pas Masalanga mais yo nini soda benge mas mais oui OK tout le monde a conseil c'est ni de motiver na no ya na kati ya stade non premièrement non banda na botama na yoka no musique intelligent lokola ya watate oui na Congo nazalaka na mise moko na ndaku na nga na betaka mise moko partout même soki ke na WhatsApp na nga ke partout nazalaka na mise moko c'est pour cela na sombelaki ba petit belé ba billet pour na ko soutenir dernier fils na biso mwana wenge OK wenge ne makambo c'est des choses. Ouais. La sécurité, organisation, non, carré. Il y a sécurité qui est à de côté d'Android. Biso to côté d'Android, na biso to très à l'aise, exactement que oh, tindika carte. Les gars, il a fallu pour pas na wengele. Maman, biso to melaka wengele. Biso melaka missing te bon ka biso ba biete. Biso to sombi ne ba bié. Biso ba ka oh kende ko mixing unité. Biso to somba bozana koi yaya toute la station totale ba image ezali toute la station totale la minute la compagnie moko te esel héritier promotion eza héritier sel propagande na ba fan na ye na ba fan ya wenge nde ba sel ye compter sur wenge to compter sur wenge oza molo wenge ana makila wenge na obi wo batie poids mais oui mais pourquoi batie poids to tie poids et puis pour mes alignes peuple congolais a luka mbongo na passe les peuples congolais qui na tonga ke ko luka a 2500 pour martyr ça va vantir te martyr le mutabimisi 2500 yo ko tala 2500 te tala 2500 fa nombre ya millions ya martyr o ezali 80000 places 2500 fois 80000 et ça combien et ça combien le mutabimisi 2500 na ye fois 80000 wana yaka pesa batu biloko oyo pe batu ba misa 2500 et ça te que soki ba pe le congolais 2500 bon ça passe même si 2500 le za no 2500 na ko ngisa mwana nga des photos comprendre na melison ba ji ba meli ba lié ba sepeli mais na ngana pesa message mo boyo yo muto ozalaka na zamba ozalaka na goma sika message zo beta oyo ba ku koyemba te ti lelo ba koyemba te olingi ko manke to yo ki okeba olingi manke wa ranson to yebi okeba petit. Le boga on a faux chanteur chef na bino na ye biso to soutenir personne ne s'appelle ça de mbela ndemo za na meso wana chef na bino na ye yo oba ko matati le oba ko matoza o mukinza même si bon on a 3 albums vous êtes le côté de vérité on a 2 albums répertoire et vanna cla wenye mtana cla wenye yo musique à succès musique intelligente de ko galelo. Et bonjour. Tomoni wa komo nani? Ngai komo na ngalando. Utu wapi? Ngai na za mwana changu na faina. Nani osimbela na ngayo? Ah mais merci. Ngai mwana changu na faina liberté. Oye conseil héritier Watanabe ni netindi oya ni ne motiver. Te wana za fan d'abord aza descendant ya maison mère. Tout aba na maison mère depuis naissance na ngai ti lelo. Nazalaka d'abord na se ya maison mère do kito mata mwana nyonso abima na maison mère nga ande na sima na ye do yango esali ke na yawa
Est-ce que nous avons stade de Martyr retourne? Bon, na vrai dire Kobanga Nzambe Lukuta balobaka bien. Physiquement oui, il y a des personnes batubaza et belé. Mais mutasu qui saka likamweza Nzambe. Ngai na kolo bekotonda, to na kolo bekotonda te mais suka nango etondi, yo tikali na soni, to na kolo bekotonda. Ngai tenga tunika question. Oui, naza na assurance que tant que moi na maison mère obligatoire donc to bage suka maison mère. J'ai l'assurance que kotonda obligatoire. Donc bien sûr ça so beta stade o ezapo na ba via wenge ba no so ba chema boko yango za na assurance que kotonda. Te ezali kambuke ke o via za simana ye o papa te ezali kambuke. Les Kambouké d'abord, ce que le na bongo na koboya ngo pourquoi? D'abord, yemoko wata plus azana na des albums. Na des albums wana na notikalo mona jiba yema na kata album wana te, wera yema na album wana te. Do yemoko bundi na ngona premier album, deuxième album yango kuteza na weba te na circulation. Oui, à part faire o ngana kondima. À part qui formule 7 té. Formule 7 yana. Ya fali poupa. Azana. Ah? Azana. Mais na basi. Olobi? Mais man arrangé basi. Nandeni yaza mobile ke. Yo ndoko yebati. Ngana otanga ba chanteur. Quand on va Gola, on va Wata plus. On va Fali Poupa. Je ne connais pas naïbi écouté. Azawat. Yo so ignorance pour Fali Poupa. Nani Elma Biosha. Yo yebi Fali Poupa. Ka opinion na ngana obi bien ke ngai na yebi ete na mona epe na nte. Kena ozape na besoin mona ete. Oui, naza descendant ya maison mère. Na bien descendant ya maison mère. Quand descendant maison mère faut ignorer bateau ba existera déjà. Le compteur où tu sanga bina filé. Oui. Tu sanga bina filé. Robino Mundibu. Oui, voilà. Gez Mawete. Bon, na yoga na ngai mwandam. En tout cas, merci beaucoup. Tous arrêtez stade de Martyr, hein? Le stade de Martyr, héritier Watanabe, Motona Tembe, tour de contrôle à Robert d'ici là déjà, hein? Doit être 12h49 quoi. D'ici là déjà, tous au côté, tous au pays, oncle Moussous, bonjour. Ouais, bonjour monsieur. Comment l'année? Ouais, moi je suis Papa Ouara, je suis étranger, je suis tchadien. Ah? Ouais. Moi je suis tchadien, je suis arrivé seulement ici pour soutenir Monsieur Héritier Watanabe Goga. Ah non, ça c'est incroyable ça. Un Tchadien au Congo. Ouais, un Tchadien au Congo pour seulement écouter les musiques intelligentes. La musique intelligente. La musique qui n'a pas de bêtises. Oh. Ouais. Les messieurs là, ils ne donnent pas les derrière comme ça là. Lui, il change vraiment sa musique. Ah, l'accent là, passeport là, l'accent là. Bon, les passeports, j'ai laissé ça à la maison. Hein. J'ai laissé ça à la maison. Mais oui, c'est logé là. Je suis chez mon frère Aboubakar. Aboubakar Lyondo. Oui, oui, je suis. Eh, boss Aboubakar Lyondo, la fait sur beauté. Donc tu es chez les boss Aboubakar. Aboubakar Lyondo, Nzambi Bamungwabi. Ouais. Yo solo la boss. Ouais, boss yo kanate, boss on la tête. Oh, il est là, ouais. Le ballon moi il le bani de motiver on a foot à billet ou ta tchado ya. Ouais. Moi je suis envoyé spécial pour tous les Tchadiens. Parce que chez nous là-bas, on n'écoute pas Lingala, mais on connaît que le monsieur là, Héritier Watanabe, depuis qu'il a commencé sa musique, il n'a jamais chanté les bêtises. C'est pour ça que nous tous, on est derrière lui. Vous avez derrière Fali Poupa? Non. Le monsieur là, il chante les bêtises tout le temps. Oh. Il chante les bêtises tout le temps, puis lui il donne les derrière comme ça là. Eh, Makongimi derrière la caméra. Il y a plutôt ça. Makambo. Ah! Lui, là, lui, il donne les derrière, mais Héritier Watanabe, il est un homme, il ne donne pas les derrière. Lui, il est un homme. Goga, Motona Tembe, venez écouter musique intelligence. En plus, je demande excuse à tous les habitants qui ont habité ici dans ce quartier-là. Parce que les sons là, ça va déborder. Les sons là, ça va déborder. On donne excuse à les habitants de Kassavubu, les communes à Kin. Je connais ça tout le temps. Moi, je viens au Congo tout le temps. Ouais. Je donne excuse à tous les habitants ici. Parce que les sons là, ça va déborder, ça va déranger tout le monde. Ouais. Merci beaucoup. Naza chroniqueur, na yaki pona couvrir événement. Mais namoni babandolo bake bato bazokota kuna ba maître basinga mbongo. Na dutaki nango. Mais na ke kuna na vérifier ba maître ko bazo sa sécurité pour na concert héritier. Oya kati o bazo lekisa bato kuna il faut payer mbongo. Ouais.
il faut pesa embongo pour kota. Est-ce que mutuwa wata penza batabongo bazo matisaito bazo bomae? Ce n'est pas vraiment quelque chose où tout se peut na honte parce que nous on sait pas pour tout la image bien pour na wata. Mais à ce que nous venons de voir là, en tout cas on est vraiment dessus. Il faut pas revoir la sécurité du travail journal. Et puis, il y a des témoignages, il y a combien de bazana, on va côté, on va foutre sous mon deuxième fois. Comment Mouta Koko fout à son billet, à un concert, à côté, à l'équipe déjà ma barrière. Donc, à comme on a Azizousou, à foutre sous mon et pas mettre pour à côté. Imaginez, on a évité, tu comprends ce commune. Le trafic à l'aise, comment on peut la concert il a fallu. Bon, j'avais pas vu ça. Mais la monnaie, en tout cas, organisation ça bien, mais quand on va mettre à souka, on va à côté de bazolo banin. Ce que hier, vous avez besoin de image, au côté, on fait une place à bien, il faut foutre un bon. C'est que chose bon à bien té, ce qu'on peut c'est un bon côté, il faut mettre du colo, place où il y a des mots, ceux qui battent baja, bazar qu'on a donc ça c'est déplorable dans concert wata. C'est pas normal. En tout cas, tu as décidé pour avoir bon bon. Voilà, yo za chroniqueur chaîne. Bon, on a un journaliste na Radio 7. Ouais, chaque samedi na Radio 7, tu vas là na fois au bayo chaque fois. Et puis na zapi na chaîne na moko ça dit na abonné belé tala Congo TV, na ça émission internet, tu vas là na pi ba ebi na za journaliste. OK, merci beaucoup Toyoki, ba mécontentement là yé. Donc, et ça a vraiment plaisir d'être au sein de l'organisation et me camper pour décanter la situation et les canapportes. Parce que comme déjà 2 ans fois, il y a un garçon qui a un billet, mais comme il y a 3 000 francs pour un côté. En tout cas, ça a plaisir d'hériter à un chanteur, il y a un sécurité, il y a un bateau, il y a un département, mais tant qu'on mata et qu'on bimisa le rôle, il y a un bateau. Donc, tozolinganga ke luka butu moko aza na organisateur ser la fifi sur Aston na bisaye comme ça ba luka solution quoi. Bonjour. Bonjour madame. Comment Kevin? Kevin, tu restes où? Je reste à Ndjili, précisément à Tchango. Ah, Kevin, yo ti bela Ndjili musika kuno yo luka nini? Oui, na ya pona monsieur le chanteur, na ya pona ba mbwayo te na tara na za spiritas. On a épona. Yo komba ba wario awe koteli wapi? Bimbo wario te bimbo wario, na bi wario te bimbo wario. Na spiritas. Na epona no de un an pona il y a plein de na pour un spectacle donc musique soit bien. Bino suka bozo baboye pona plein. Non voilà bino sûreté que tonda. Oh goga mais c'est tout de contrôle, on va bien tout de contrôle. Donc tout rien doit contrôler. Donc na siga tu on déjà 16 heures, yo moment na reflet déjà bateau. Bibi que le concert a failli tozaki héros déjà 4 stade de tonda ki. Il a fallu il faut oyeba. Il a fallu bela batu baya ki wana parfois mususu ba billet zaki ofele. Mais wata jusqu'à maintenant non to tiro nga mutazu billet ofele azate. To bisa ba 2500 ngo to sombi. 2500 to sombi au côté. Il a fallu minga kabola ki. Oui, na la musique a fallu mais na spiritas. Qui da formule 7. Oui, na yo ki ngo na ba nti mususu c'est ba sérieusement non c'est pas non mais na ana est-ce comment na ebi na ba cadeau d'anniversaire donc date d'anniversaire tout na yo ki to mettre mi to nga bet nini. Mi âge mi demande depuis 2020. Ah, tu fais donc donc 3 ans donc c'est belé ko kanga yo moko 3 ans bon moko des facilités. Il faut ça goga tout de contrôle mais la personne nous rendez-vous. Bolo nsanga ya madame Kevin on toko le bâti 7 bon mon to reflet mais to reflet pas mbaté et le wana zona kin. Toi tu vas piner et kasavu. Taras. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Mon ami. Maman maman Miguel. Ufandi wapi? Na fana changu. Maya yo ti chango yo luka na nini? Bon ngai na yo teka na ye no koteka na concert ya Erche Watanabe nga teka ba gofre na ngai. Mais na mo na neti na kati. Lobana bien. Pour ba neti wana la woni des abongo vela ngo ogiki ngombe. Moko Airtel Money, via lizo mbata na Sud Afrique. Ba grâce au loba faut employer ba momo ezake ero faciliter ba comprendre. Neti. Bon neti tokolo baponga naza fanatique à mutu te nik naza na katikati nde toza bo concert afali tanto yaki erabo écouter na loba à partir à 8h 9h bongo le kangama idea on comprend et kangamaki nyonso ekangamaki galette na la teka gofe na la teka erabo c'est silisi nazongi pa mais na wata na mona neti njungwa ngo eske kotonda to ekotoka o eza njungwa oyebi mama journaliste o eza njungu totala so njungwa na so to lambela ngo lelo so pende okotida na kati
Bon, nauti de ana kati. On est tondi et bandi déjà bende. Nanu te do ezana na se, ezana na se. D'accord, merde. D'accord, on s'en est là. Bonjour. Bonjour, Namoni. Bonjour. Et salut bien. Aïe. Respect presse ne seconde to CP là. Malamu hérité wata, sambino presse mbele bat batamboli boité. Le lezagi jour lem sou bat bafana na banda ko me bat déplacer baye parce que presse bo banda musalo makas. Vraiment yango boss hérité wata boss na biso ya la groupe la team. Alobaki merci na osenga bino le 26. Ko banda so concert esili ne to ko na katsa ba groupe awa merci na osenga ngoto fandi po yaza ne mutabatu. Yaza ne mutabatu. Jeza wazanini. Tu es à la tête, tu es matangati. Et ça jour moi dans Zamba botamaka Jésus. Na banda lo bango na ba émission. Anniversaire Noël. Na anniversaire Noël mais o ezama très capital parce que ça jour ezara événement le 25 décembre. Et rataraté bon mona to fêtera Noël chaque année fin de l'année nyoso to yara na Noël. Et ça Noël le seul Noël o héritier Betty o eza stade. Et ça concert il y a kermesse et ça concert monté à Mouké. Et ça stade n'engé beta ma événement na katsa ba Bexi na katsa ba Olympia. Ça veut dire très historique. Mouto par Zamakasi amonia koki le rôle wata aya stade ndago. On le bela faire rigole. Mouto Zamakasi tolobi. Et c'est héritier la programme mamba ba stade. Ba musu bien na simati. Bien là toi la question mon la katioté. Est-ce que les qui vraiment approprié que héritier avec stade de Marti tandis que ba vient na baza ba faire rigole la baza, ba JDT baza na Clawenge. Est-ce que moi que héritier dévancer ba audience? A dévancer te mamba mu pépé. Bana papa bota bana belé ye baba kizengi babimara bazoba babimara wana faire kizengi yo tuninga mutuneza yo ngala mo pesa réponse est-ce na lobi mabe so mo na lobi mabe na chanter nanga po papa so aboti ata mwana kizengi ala mwana papa olinga ye bana maele pe bazali ndete hérité na ebige papa na eventone abiga ka mwana maele apesa ye solité tango zo ba hérité moi maele mais ce que faire ne moi na zoba faire ça na wana bazai bango tuna wenge na mta osa carrière na héritier na des albums retirada nani moi tu ebisa binoke tu ebisa binoke ambulance monsieur Gotengi omoni ambulance déjà hier donc attends tout problème mais on te va prévenir déjà ne va pas mieux faire prévenir que guérir quoi partout awandeza mabe ezati le lot vraiment non senga ba famille on se déplacer le lot pour zaralem subiso tout côté mané de tembo et mais on va parler to lamba to ça ceci c'est là ba fondation bonheur ngoma déjà ba kotagi déjà na massa ba toza kuna PDG do kambale ba kotagi John Setaka ba kotagi déjà au hôtel Marguerite na bibo na ba sona question moko biso na yo tozaka na mboka oyo concert il y a le 29 octobre héritier ya Fally Ipupa héritier koleka tout le monde est déjà parti à 8h à partir de 8h embouteillage plein moyen accès à la qui m'a cassé mais elles sont dirait kaka tisikoyo tisiko penza tout le monde a vraiment plein wana na ba au moni il y a beta que le bien date neza le 29 biso za le 25 le 25 ils sont ba catholique l'église na ba église respectaka ba norme non héritier public ina islam eza catholique eza armée d'Israël ali batu musu ba bi que concerne des eza fête jamais fait que bandaka 8h mbala moko ti soir non batu musu ba ke église batu musu ba zo bonga mabaya bien makamanga kenda bongo to na biso pressé te to za prêt au moins déjà ils ont l'accès ambiance à fête ça ambiance à fête ça pe batu baza protection na ndanga mukete biso to la na biso fête biso do fêter le 25 eza journée moko historique oya bango ba betaki on s'en fout biso do tabaka oya biso déjà tu es bien nyonso na tranquillité nyonso ça bien nabi façon moneli organisation sécurité ndenge yo moneli selon na yo moni ele kandeni les gars très bien à moi déjà awa blessure ezalate n'importe kuna na monde bakangi déjà 3 personnes basimbe bambeli bakangi 3 personnes ambeli kuna isalinga plaisir même biso bato la team ata tona ba badge ya la team mais ba beti biso moi pro ba fouiller et c'est bien na charger na ngana chombo na moi ba dollar na biso tozwaki parce que to mela to fêter moi ba dollar tozwaki ndela ba poche 1.3 mais oya osepelezaka ke sécurité sur mon hôtel ma ba mapinga bon mon compte mboka déjà ayebi que non fête ça lelo ayo linga mabesa matin
Sylvain Kassongo, notre général. Papa Gentini Ngobila. Papa Gentini Ngobila, surtout gouverneur. C'est meilleur venayo papa. Vraiment papa na biso. Yende papa, yenda zo battre la biso bana oluka mabe. Augusto Navarro, c'est mbote. Augusto Navarro, yende passeport rouge, yende makamu. Yende suite faire ba via bat. Augusto Navarro. Yende suite faire ba via bat, vraiment tout ça au CP là. Si tu comme 18 ans, ça c'est bon. Déjà quand na kati to banzo tuna ba question bonde. Ngana to albande. Ko ta ba température ezara boy. Zela pa tu RFI aya. Ye wana wa pa tu RFI. Zela aya. Aya wana ye. Aya expliquer parce qu'il y a des chefs coutumiers wana yete. Na ozo libanda parce que ye mtalabaki ayi mambonde ezali. Tolala gya. Na lino lo belo mo batu ba koti boye balobi soki ba bibi ba osinga bango ba atoza na batch ba osinga bango ba 3000 francs. Donc, mais si on a la porte, tous à la batch. Est-ce que vous avez que vous allez vraiment monter à base ou quoi? Ou que l'on a décanté la situation là pour la batouane? Oui, c'est ça. Moni tous les Africains, tous les Bantous, tous les Européens, tous les Mindélés, tous les Bantous, les blocs bon ils ont en Afrique nyoto. Mais ils ont déjà le lobby boye, mais ça j'ai comment? Tous les Luka Bango, tous les chefs de sécurité na Bango. Journaliste asiliki alina kota bazo senge mbongo. Oh non luka na benga CG Charlie na paka to luka nani Picho to luka Picho chef de sécurité na bango to bandeni to sala. D'accord, merci la CPL. Numéro contact est plus 243 9 98 54 59 67. Si Zasuka ma puissance amie qui maman dit le makwa quoi monter maneto d'Angola na Paris. On appelle aussi John Setraka Mourefu Hôtel Boutembu. John Setraka PDG et Hôtel Marguerite sur Kabinda. Na bien hôtel côté un peu tout ça là. Et Kaskala. Il faut pas d'abord. Toujours toujours na kaka na kati ya stade de martyr. Babi bato bazokota ba obozala naku boya déjà. Kota tout le monde a pensé à la stade de martyr héritier Watanabe moto na tembe et babi toujours la kata fimbu news c'est Lizela Kanguma 3 fois la kinda le fait vela ngaken pena makizembe motema mama patience la personne ba moto taso mweka via tiki charge abi la kinda yo kende sala musala quoi donc toza penza la compagnie na makrangimi et va moutulanga quoi va tozala le grand caméraman tozora ba image. Bonjour vieux. Bonjour. Boni. Ouais, ça va. Comment on a nous fait na commune Ngali mara là. Vieux to moni. OK. Le petit moni a outil musika ipen. Ka spiritas. Ouais, tu es soutenir mais c'est les chanteurs hein. OK. Ouais, c'est notre ami, tu es au quoi. Et là on est motivé yo. Non, en fait, c'est d'abord Aza artiste en Boka. À part ça, Aza artiste nanga préféré donc j'ai pas le choix et tous appels jour à ma fête. Tu veux soutenir. Façon monnaie sécurité, tu n'as côté au trouver Hollandais. Oui, en tout cas par rapport à la sécurité, c'est vraiment impeccable. Donc la police est là, j'ai vu plusieurs services de sécurité. Alors pour la sécurité en tout cas ça va. Ben oui, et pourquoi? Vous avez beaucoup de monde à Bazokota. Donc voilà, Nakati Baza déjà, il y a des gens qui arrivent, il y a des foules qui arrivent, voilà, et Rotonda. Dans quelques heures à Azobeta. En tout cas, mais c'est les chanteurs, bravo encore. Olaxi qui vous a pendago gabé mobile et Tembe. Bravo en tout cas. Donc Talara te déplacer toye pour nayo quoi. Donc Maramboutou est déjà bien, donc les trains est à marche au Tchalo Kolotoniati. Donc bon, on appelle ça Banambinza tout, Bana FCC, voilà, Banambinza tout, Mbote Abino Moko. Non, madame, madame, les enfants, tous mes enfants, je vous salue, joyeux Noël, madame, joyeux Noël. Meilleur V. Merci. Merci beaucoup. Monia, les Ateba Biloro est offert, c'est un billet de $100. Hein? Papa, Bendango bien. Il y a VIP. Bendango bien. Les Ateba Bakabola qui c'est VIP $100. Hein? Tu peux. Ok, donc VIP tu bani la biso bien, au lobby na fait bien. La souko BBC. Mais il faut te l'obéla, on a dépensé l'argent pour notre chanteur. Parce que là quand tu dis qu'il y a Rokabete, tu fais allusion à qui? Non, ben sans polémique hein, sans polémique, et Zaka que
nakendaki na bimisi mbongo na ngai na distributeur nakei na futi billet na ngai ya $100 naye kosepela na moninga na ngai vraiment nasali mabe te nga na loba kati dila ti fait allusion à kita ozo ba kokabela non mais parce que toyebi hein concevoir pas la face toyebi ndenge makambo mo salema mais ya tout tobi nous on va faire autrement donc on vend les billets cash au sombi billet na yo au quotidien to pesa mbongo na biso poto soutenir artiste ala besoin ba soutien na biso to ko soutenir ye kaka par achat ya billet to za façon biso to yembaka te to bina répéter donc pour soutien na biso to rapportant par rapport à mbongo na biso to ke to sombi ba billet des artistes à ko vivre artiste à vivre ka ba œuvre na ye alors pour la soutenir ba œuvre na ye il faut que somba yango il faut que ya ba concert il faut dépenser l'argent donc voilà merci beaucoup na moi il peut to soit papa bonjour papa bonjour bonjour bonne année joyeux Noël merci la maman oui. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Et non, c'est qui? Maurice Jibi. Vous pouvez regarder la caméra? Je vous en prie, c'est Maurice Jibi. Vous venez d'où comme ça? Non, je suis du Bandal. De Bandal. Ouais. Là où a grandi Fali Poupa. Là où Fali Poupa, Grand Wenge, tout, nous sommes là. C'est le Oscram. Tout le monde. Ouais, héritier Watanabe, l'homme. Voilà. Et Laxine. Tour de contrôle. Voilà. Ok. Ouais. Ni motivé wana mwana mabele mwana ngiama mwana jibe. Mwana ngiama mwana jibe. Donc biso nyonso il faut tozala awa. Donc ba wenge meli nyonso. Biso tout. Donc ce exercice beta mon eza pona bato wenge bo soutenir par rapport ya jibe na wera. Plein de bonnes manières. Mwana mayele. Aleki nani? Maboko pembe. Obike la boyede si bozo sala trafic. Ya nini kasi? Bozo sala kabolifera azawana ba JDT bazawana ba noso bazana bino kaka héritier. Ferregola. Toujours simana biso tozana ye. Donc Ferregola si ba héritier. Tozali na ye. Donc héritier ne mwana motema na bino Ferregola azana simba. Asala mabe po eloko moko asala boye simba te mais héritier alobi azo corriger tozaka kana ye pe. Donc Ferregola sala eloko simba te yango héritier ko corriger. Ko simba te c'est trop dur. Alobaki ko beta mais héritier alobi tikelanga espace. Donc ya kokoka te. Ah kokana ye. Akoka te poani. Parce que nous ezaka ba dire na yo. Akoka maman. Ça va passer. Maman. Oui. Omoni eloko nyoso eleka na wenge. Mwana nyoso aleka na wenge. Amuta tembe. Oye toye uche toche. Tour de contrôle. Watanabe. Toi simana yo biso nyoso awa. Oba vie na yo oyebi. Stade etonda. Etonda. Ko sa blague te. Etonda. Oh mais etonda mais biso to bona ki concert a Fali. Ba après ba Falinga. To bona ki a Fali héros de Jésus qui plein mais ti sikoyo. To lo ba meza vérité. Oyebi que to ti ba prière. Oui. Oyebi yango. Na la ki na ve. Ah. Donc mwana nzambe okenda nozwi mapambolo ozongi oyo kosisa makambo boye soki bayaki suite ezalaki nini bibembe te bebiso bato bakokufa te oyobi nini suite ezalaki nini bibembe te ozalaka jour mpe nasala na ope émission. Merci. Merci. Biso moto akufa te bakangi vi on est toujours là zoba mwana ndenge bato bazokota donc toza déjà na kati ya stade de martyr papa seki kuna peto zwa eto ça l'injustice te et ko bobiso to boyaki ko zwa batu mususu bonjour papa bonjour comme nani oti komi nini kombo nanga be boli makanzu na vai na njili moi ba njili makongi ba njili pena ba na njili eza mobiliser po to bimisa ba chanteur makasi toza miyembe di koko aza mwana njili donc ba chanteur ba njili baze belé bonjour kombo nani Cédric Wata. Komini. Masina, Changu. C'est la poto. Le concert héritier. Na concert héritier. Il est motivé on a maman nangaye. Tout d'abord héritier asa makila. Le quoi asa makila. Na lingara kutu. Héritier Watana be mingi ke papa nanga. Olobini bandela la mama mbala setsa bidi bayoka. Na lingara héritier Watana mingi ke papa nanga yo abotinga. So na miti on a yewana dans la position to tchaba piné na stade de Marty oyo. A plus a toke na ngona mchangu. To suis bana changu après to démarrer to yenango toke pas le roi de la forêt to offrir ba cadeau anniversaire après to yena na stade.
après to plaquer yango kaka awa après to yembi la bonne musique motivation Tili donc tu as clé et stade au kanyango to pesa le roi de la forêt oh beta va biso parce que c'est nganzela pas le roi de la forêt pour le lobena to ça le stade marmabe bosali faire le bac beta les 30 jours za yaya héritier bien bolibo oh nous ça beta na simérité alors que c'est nganzela pas le roi de la forêt pour le to 6 ma sur le stade lelo on va écrire une histoire avec héritier Watanabe il fallait pour combattre fallait comité pour yembi ya malongate fallait comité fallait sali bon spectacle ti batune bayaki na concert mais musique a invité wana batutu bayebi mais biso toyende ko yemba ko sepelisa dans la population tout d'abord na bonne musique pour to beta rumba corée sebene soko tanga mama musique ko tanga bawangila te donc mama musique ko klasa bango benate donc bawangila na mama musique en tout cas ko klasa bango te bango loketo azo ningisa wana c'est bon wa rota bango mais mama ko yemba donc ko klasa bawangila te merci Naobi boy. Boye. Mais Bawario bango héros ezaki déjà plein. Baye chocoté. Porte-parole. Bango porte-parole. Lelo journée. Ah, bazana na église. La Bible boyoka. Bien voici que stade de Maturo stade de Rotonda. Toza na kondima puisque Goga na zamutu na tembe. Bango bachaki na bafazer. Bafazer ne bayaki awa. Mais biso to bata ordre. Biso to ko stade na calme, beto ko bimana calme. Stade de Rotonda. Oti komini. Oui, nga oti masina na changu. Biso mo derrière wati ka savubu. Changu biso yo. On voit que les gens sont motivés. En tout cas, Batou vraiment Bazokota petit à petit déjà, stade déjà Batou Bazokota. Bonjour. Ouais, bonjour les Kinda. Boni. Calme Ali, très ravi Fimbo na Fimbo. Toujours. Balbalba bokoyata. Tu pour dire. Ah, pour balbalba on dirait so 12 zonden. 12 exactement ngabe batch na ngana ke zo. Ken pia na Magizembe grand frère propre na pia. Moté maman passi. Valdi Tambo directeur. Ayela biso style ya ki directeur na YouTube. To alaka na ba cordon. Mais yaya na ki directeur. Mbuta, Aidor, Bokwala, Alex Wechi, Whisky Ushia, Ozengalini, c'est belé. Makongimi, et puis Yomo le Kinda. Toujours na bino boy. To so biso to entre biso na biso a. To ba malem. To ba malem o banga. Ya pito linga kitera. Na tiki bala roya. Na tiki bala ndako. Ale mze bien ngala roya. Yo na ka teti. Teti. Ona kila. No yebisa. Go. Na bien. Façon yo somoni ma camposo yande. Bon, position est normal. Position est normal et puis eloko esalanga na banga teza ke batu bazana na église. Lelo toza dimanche. Naza sur te que parents moko te akolinga koya concert soki atiki bana calme te. Ba parents faut basilisa na bana, batiki bana dans le calme et puis ba se rendre dans stade de martyrs, ba za la patient. Ne o moneli sécurité ma muno so ndenge zo leka. O moneli. Bon, en termes de sécurité, il n'y a pas match. En tout cas, je dirais bravo à l'héritier Watanabe en termes de sécurité. Biso moko bata presse avant to leka ba fouiller biso. Et puis to leki combien de barrières pour te se rendre à. Donc félicitations aux artistes. Initiative azui ya kotana nous sécurité, il y a ba civil na ba policier et puis ba ambulance médicalisée zoya. Donc je pense qu'en termes de sécurité mutu soga akwei ba traiter mbala mort awa. Donc je pense que awa ba mort d'homme et cause la vraiment tenenge na zo monela. Autant il va mort d'homme mais cause la vraiment te. Est-ce que tu fais allusion à quoi? Na ça la allusion na ba prédécesseur na parce que ngana yo to mona ministre intérieur na stade de Martyrs. Yo au talrete. Des ministres intérieur au talrete. Bon moi j'ai vu ba tu peux ba hôtel biso ba mona que ministre intérieur aya awa parce que il y avait 9 morts. Par rapport à concert au Betaka, il y a 11 morts par rapport à concert au Betaka, il y a Fali Poupa. C'est pour cela que dans le lobby que na monaka pour ministre na biso dans le baki ministre aza bata à ça la investigation avant aya le baki monaki. Bon stade on na omone lango, il faut avoir d'abord la foi. Mais je pense qu'avec la foi biso to ba na nzambe. Dans le biso to ba na nzambe na za muto héritier.
T'es Naza Moutou héritier, t'es Naza Moutou la bonne musique. Ça veut dire Naza journaliste, je suis au milieu du village. Je suis venu soutenir Héritier Watanabe parce que c'est un artiste congolais. Donc ce que Héritier Watanabe a tenu ici stade des martyrs et ça le coup pas seulement Héritier à Congo. Donc en tout, c'est le Congo qui gagne. Donc je pense que stade des martyrs est tombé. T'as la derrière Bisson de Batouakot. Vraiment maintenant il y a du mouvement. Il y a du mouvement maintenant. Même ce que va passer dans l'église. Net si bateau Naza si baout c'est pas prophète Condé. Dominique. Tu vas prophète Emmanuel Pedro. Tu vas pas prophète Emmanuel. Oh, voilà, on a un kids à vendredi. Emmanuel Dodi. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Comment on a Cédric, on a commune en Ngaba. Joyeux Noël, balanda film na film mais arrivé na banda kubi non société botala e. Donc rien à dire. Tu es concert héritier donc ça normal. Donc yoko ima c'est pas ça normal. Moi la moi mukela ashi do avec stade, ba mimiser donc avec stade sur ce qui si bon côté en zamongo. On peut ça la est place pour toi bunda on voit que la faire libanga on ba ke ibwa bukelo yelo ya beti angota ko kitele kila be to tangi koma batute aya mama la puluka no vawata do but mo ni matera si bango ke bon to kalinga ngo muna mutala manaka ne na mamuna to chongo na pine so ni matera mo be ko tala kuzo mo changer biso na matatembe donc mutatembe bakokana mutute biso na mutala puluka nova stade eton etonda etonda yo ndima te dato wana ba12 na biso tande ça si tokoma ba 16 na biso ba 17 na biso za ndeni donc rien à dire donc on va chercher la muta mutu. Merci. Je vais prendre la fille nazwa tanti dada bonjour. Bonne santé. Tu commune Nauti Bandal. Uti Bandal mboka. Bandal. Ni de memio. Que notre héritier na sepelani makasi. Ya solo wana. Parce que ndongo koti façon moneli sécurité maramuno c'est ça le nom de. T'es ça bien ça fait du plaisir. Ndio mona kaka. T'es na memi moi. Yesu zo boya kotala image ya film na film. Pesa la ba na film joyeux Noël na meilleur. Joyeux Noël à tous et à toutes. Je vous aime bien donc toi awa tala ka goga moto na tembe. Wana musicien ya batu nyonso. Alors so ye ate lo sheko kufa. Olobi? So ya le te so ka mutu te orate. Stade to. Pona esko kanzani. Teka turu ke so zengai. Kasi yo zato koma poko ndo esko dans so ambo sia le festi lo bindo lo ba Etonda. Match bien. OK, merci beaucoup. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali on va te là qui a donc malambo qui me vient. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City.